Alors, bonjour. Comme d'habitude, n'est qu'à nos bakeba, na bobenga ba maman bobenga ba papa. Émission n'est plus n'engoya bandi papa nous pour le mariage ensemble souvent ma mère Lianit. Je suis encore dans la joie de vous avoir retrouvé encore. J'ai pris compte par rapport à vos coups de fil. Ça n'arrêtait pas tout le temps. Maman Lianit. Et me voilà, me voici, je suis encore là pour vous. Parce que je sais que vous aussi, vous êtes là pour moi. Et moi aussi, je suis là pour vous. J'ai encore une invitée aujourd'hui avec moi. J'ai une invitée avec moi qui n'est autre que Mr. Seattle. Je pense que vous avez regardé l'émission de la fois passée. C'était un fou rire. Mais j'ai pris de tout mon cœur qui est pas de fou rire aujourd'hui. Qui est vraiment l'émission comme je l'ai préparée aujourd'hui. Nous allons parler sur le mariage. Parce que mon émission, c'est une émission qui concerne que le mariage. Comme j'ai l'habitude de vous le dire. Même si je vais à gauche, à droite, je tourne, je reviens au rond-point. Mon rond-point, c'est toujours le mariage. Donc, cette émission ne parle que du mariage. Et aujourd'hui, il est là à mes côtés, M. Seattle, comme vous le connaissez. Nous avons un sujet à développer. J'aime bien développer ce genre de sujet avec M. Seattle. Na sepelaka trop beng ça y est alors la émission nga poto développer ba sujet on a yepona monaka à développer on peut bien amertiser on peut très bien non c'est parce qu'on a réalisateur na biso a braquer caméra na yé na invité nga vandi ana loboko nga mobile na loboko nga ya droite awa Monsieur Seattle. Bonjour maman Hélène Nitou la patronne. Ah au Kango bien hein? Ouais, na Kango on a très bien. En tout cas merci, c'est bien, c'est gentil. Merci aussi. Ça va? Ouais, ça va bien. Merci. Par la grâce de Dieu, parce que dans toutes choses, il faut remercier d'abord Nzambe. Il m'a appelé ça paiement, appelé ça nyonso. Kolala, kolamuka, eza habitude. Habitude, papa. Tu remercies toujours Nzambe parce que c'est lui, on t'appelle ça paiement. Donc ça va par la grâce de Dieu. En tout cas, nous sommes d'accord. Merci maman. Merci. En tout cas, merci sur nous on dit que invité Nangal. Attends un peu, mais il m'a invité Nangal tout le temps. Merci PKK. Non, merci, ça fait du bien. Et je m'en ai osé reconnaître le cambo et madame Zosala. Merci, na pardon. Et ça va bien les photos chaque jour. Bonjour, merci, pardon, excusez-moi, s'il vous plaît. Photos à bonne manière. Ah, c'est bien. Pour na bato ba ota biso ne bo monika ndinga bi ka invité nanga donc yeso ki bo moni na plateau Congo Mikili bo monika na mameli ya Nito na dote na nel kapeti. So bo monika na plateau Congo Mikili ba ke bo monika na mama Eliane Nito na sepel sous pour na koyambo na journée lelo pour na émission na biso to sala lelo eza émission ko za moi matata mais na be pona matata ezala te mais ezaraka moi matata na ndenge nini na zuba plante belende na lobaka toujours nganga émission na inventara te ba émission na za makambo bato ba yebisa kanga yango to saka pona to ko développer yango pona to sola na bato oyo bazota na biso problème moko eza mikolo yo na communauté na biso problème eza ki mibali omono zaki na mwasi na Congo triki mwasi na Congo tango ye poto bibo na bengisa mwasi na ngai obengisi mwasi aye ozo déjà le kanti mo ya bien ke na bengisa mwasi aya mwasi aye mais une fois mwasi akomi na kati ya mboka poto akomi nyoso ya ko sala efele kanano epa na yo même salaire na ye ce qui va fouti mbongo ya salaire ya ke musala il faut gérer mbongo bana il faut gérer mais ezo sepelisa ba mama te kokolo bani par rapport ya wana avant to kota vraiment na kati ya mozindo masolo. Merci beaucoup Mameliane Nitou pour na motuna na yo olobaki déjà eloko moko bien que mobali abengisi mwasi na ye oatika na Kinshasa donc asali déjà eloko ya malamu parce que c'est pas donné à tous les mibali ma bengisa basi na bango okope ko bengisa mwasi na yo mais à plusieurs fois ils ont raté. C'est-à-dire c'est pas tout le monde qui a mon poto ndenge nzamba sala mokili bamsufu ba même la bango sango ke poto eza na métro poto eza na hamburger bamsusu bako ato sali tout hamburger pesa na Congo ah oh ya pas ya mbisa la mer te hamburger pesa ko ya ngombe na mona te ya ngombe zali ah bon si voilà donc mobali asale loka malamu abengisi mwasi na ye po ba ya ko vivre couple na bango awa na poto donc soki ndenge lobi wana ke makambo nyonso ava esalama na couple ezoleka na maboka mobali tokozongo na ba voler mibale parce que boyebi mboka na biso la plupart ya biso bato utaka na Congo na Afrique
classe pena ya malunga classe biso ba bledar classe malunga penza totangi parmi biso on peut pas se valer de face biso so to comme na poto na tanga na Gombe biso to kola bien biso ngai na tangi na Sembisumba tozaka na babante donc na sali e fou perso hein bato bakola bien ba ya kokosaka alors classe ya moi passé moi si moso uta kuna aibi ba démarche té donc fa pesa makambo tu na mobali na ye y compris na ba compte bancaire soki e bandi ndenge wana donc c'est que réseau mo gezate pour katana na kati faut mobali a continuer toujours kozala chef andako mobali il est le patron de la famille, le guide, le messie, le dirigeant, le président de la maison, il est tout mobali. Ndengi Biblia et wana bisonalité soki oko contredire nga donc soki mobali azozwa nyonso na ndako ezama bete po a gérer ndako. Voilà. Mais c'est bon, ce mobile azozwa pour gérer ndako meilleur en le côté surtout comme moi c'est mon nango, il restera toujours le patron, le guide, le président de la maison aussi longtemps qu'il ramène rien. Mameliane, koya ne le côté, cela dépend ya ba moment. Au moins na monde tovandi, il y a le haut et le bas. Azwaki mbongo wapi po abengisa yo mwasi oya. Donc ça à investir déjà mingi po abengisa yo. Koya na ye loko en gros yango wana. Okoko ta chômage kayoko okatana. Donc bino awa bozalo ko la biso ba inébalité. Un homme na Europe, na États-Unis, na monde entier à part Congo, a toujours un désavantage par rapport à moi si. Moi si vous avez vos tantes, donc les assistants sociaux. Mobali soko tika libanda na malili ozana côté assistance kozala moké par rapport à moi si bako welela yo. Mibale bele babetaka bango il y a des femmes battues mais jamais tout monde qui bafundiye mais moi si soko beti OK prison. Pour vous dire que tout comparer makambo mibale oyo eza comparabilité. Donc mobali soki azo sala bongo c'est que azangi na moment wana. Mais vous les femmes bozana manière moi osala soki baisse ezali bien mobala kitima moke moi salingaka zoa ki autorité na ndako mais par quelle manière monsieur zaka brutalement alinga botola azakolamba fufu alamba sosemulte otindi ya osala société et komi makambo moko basine moko esaka mibali pasi mobala pensaka soki mbongo na nga wana na sombla jango taba na tumbi na lenanga qui na bengisa ye nangana kutana makamba boyete. Vous savez maman Eliane, nous les Congolais tous en motema mo ya mawa ba malien, je vais vous donner un exemple. Ba malien exemple typique na opesa yo ba malien awa ba yaka soki aye atiki mwasine na Mali soki aye awa zovane na foyer sans momie hein mwasine to bengaka donc azovana ye na vie à cascade. Soka comme na temps ya kobota mwana azui vacances awa ake Mali a sente à la zone na yawa moi si na ye au fur et à mesure azokoma na bana 19 lera ko Kongola awa azongi na mboka na bango sima a continuer vie na ye balobaka na dage mo boya ba indien et pa ibalukaka mbongo bakenda ko balate. Biso to comprena ki ngote ba Congolais. Nous sommes venus pour chercher la vie en Europe. To commission soko bala. Prévenez que mabala ngomingi ataboleki 15 ans, ataboleki 17, atabokomi na 22 à la fin moi loko moye ko yakaka po ekabola bato. Pa ibaluka mbongo babala gate. Donc to yaka na poto po to sala moke et puis to zonga. Tout le monde soko tunia ça nga na yaki ka pona 2 ans na zonga. Vie situation to yeko kutana Europe et ça li que causer la mukanda ça nous a pris du temps ko sala ça nous a pris du temps tout ça on est sali que na moni neti na ko sala vie na nga awa donc on a sala vie na nga awa fona pona pe mwasi awa na balela awa na banda ko botela awa mais batu nyoso ba yaka na ide wana te to yeko kuta ngonde awa na mikila bapaya sikoyo nangi oswana mama moko na otanga kombo na ete mama naza asimingi ya motema pas nezani nezaki ya solo abike mobile abengisa kiza ya solo atinda kimbongo na Kishasa yena Kishasa bandi ko teka mwa mapa bandi oteka boteka ngisi mbongo et c'est ta mobile atinda pesa na esprit te que moi c'est mbongo zaki muke mais ta mbongo komi na Congo moi ça sert partout les moyens moi ba petit commerce bika ndo zaka oteki monguba oteki mwa safu akangisi mbongo as cascade ayena poto tango ye poto mobile zakina na mukandate azakina nu
sa mukanda azaki maboko pamba. Alors moi c'était envoyé aye ko ndeto sa rato boy ka neto na boaka ki ko boaka li solo ya bien et simbi pe singunda tango simbi pe singunda et celle qui babala na mobali na poto tango babala ni mobali azu mukanda tango mobali azu mukanda ndengo lobi wana mobali a croiser les bras avandi ndako tango avandi ndako mwasi moto azu charge nyonso abandi ko sala musala abandi ko liesa ndako abandi ko kipe ndako à 100% mobali avandeli ne kaka mongonzo lobana no apona ko continuer le onela ndaki sima solana na mama wana na ebité na solana mama wana to na papa wana bakomo na banka to bombi. C'est vrai que na couple basenga la dialogue tout ça on est en manque de dialogue libala oyo bato basolaka mingi te bokoyeba te moninga zo sala nini donc ndenge na lobai kaka na début nango que mobala mona ke sa investisaki l'air mwasi aye avandeli na ye mongonzo so bato bayi mongonzo te eza bamasango ezaka na poto awa azomela babiere na ye bataba na ye voilà. Et puis kana mbongo mwasi akendela musala pour nana bengisa mwasi yeti voilà donc ngai le temps que investir déjà ce que so investir et kokinango non faut progresser mais bali mi mona so investir et kokinango neti yazana ka oyo mobala monike et kokinango donc mobala satia akomi ko vivre na ye à l'aise pour soloni nango boti bana bakoli batangi bakena université bakomo sala elenga mokili bimasuki ya kongo ya pembe omona bakoko donc pona ye ekokinango oya lonaki yango ne komi ko futa et voilà mais c'est pas bon dans la vie à poto surtout faut qu'on a complémentarité entre moi c'est na mobile il faut qu'on sangisa so mobile a baissé ba branding wana ozotikila nzoto moko nzoto pebela et soki moi ça beli bien azu accident bien nerf sciatique obi nerf sciatique et bloqué à Mukongo c'est quoi boko vivre ndengini ba ina salaire moko donc na oyesa mobile ke a bota sous courage a banda sous koluka baba na ndeko solo bazana dialogue ye na mwasi na ye au mona couple na bango et kokende toujours liboso donc conseil na kopesa bango ba ye banani akosala nini ozomona parfois to yebaka te ozokota na ba rôle ya mama pas okota na ba rôle ya papa yango na to yebaka te tukabulaka ba rôle oeza mikili ya poto eza kwa Kinshasa te ke okoko beta mwasi na omuta koloba te mikolo kuti bazolo boye bien mikolo pe Kinshasa na félicité bato kin ba autorité mboka bazui moi ba mesure obeti mwasi na o omona bina ba yeba kangi yo po on va changer c'est que belé ko changer mboka na yebisi yo Kinshasa bina ba benga allo nini otozo bengo awa po tinda $150 to bimisa noko asali nini o abeta ki bokilo non mwasi na ye ambo siko o ba yeba mbila pe ba yeba zuye mais faut monsieur t'as pas le droit de toucher ta femme et tout ça je te jure à te de ma mère mais kuna yo beti ye zobana ye personnage yo bateke o yezo sala déjà c'est une infraction na bibongo te faut ba ya na calme bazu mobali ba ke ko attendre ye pourquoi beti c'est bien tout ça ba bizala bien tout makana mboko na bisopo basi komi pe ningwana dakini ko benga sasa ba yebisa OK eza na femme moko komona ye ouais femme moko boye na félicité na ozwa komona na yebisa yo yemta telemeli yango obeti mwasi no eza na bumbu na selembao na katanga na kisenzo partout okomona ba yeko zwa yo oui nanu wana obeta ke genite afona beta mwasi na yakawa bazo pena na miso batu maboko na sima bakena yo parce que obeti mwasi azali moto ya ko respecter mwasi aza complice na yo mwasi aza camarade na yo mwasi aza na motema neti yo poza nango yo mobali donc kozwa mwasi te mwali kamoke makofi mwasi aza fragile ngobete makofi lelo kozokisa yo kotike na ba cicatrice lobi okwa admirer lisusu beauté wana te donc c'est ça quoi donc to meka kobongisa tout ça nazozonga kaka dialogue faisonga na ba couple Mr. Siato mwasi wana alobi na ngai boye ndeko na yebi epete ndeko mwasi wana yangene so lekala na téléphone ayebi singa alobi ke asala ka femme de chambre
Tant que ça musala mon qui moninga la ta qui montre. Mais quand paye ko limbo la femme de chambre c'est quoi? Fille mon tala dernièrement bengi sasa. Ah maman, nazu musala. Mana bango ba sepele nzamba sali mwana ki poto azu musala. Ozo sala wapi? Na ibisi. Ibisi ni nango eza hoteli. Kuno zo sala ni naza femme de chambre. Eh mama, longwana musala wana nga mama na bini na boti bini na kindumba te. Bima donc les gens parfois ba comprendre que yuzo bana muntu en Afrique na femme de chambre. Oh, vous êtes des chambres, hein, ils ont ba kobolo, vous comprenez na ba boule po, il y a des enfants qui nous regardent. Hein, ba kombreta, il y a une chambre. Qu'est-ce qu'on fait na katia chambre? Yo moi c'est mon nene pembe boy. OK, nous beta tolo na za femme de chambre. En Afrique, les gens ils comprennent plus quoi. On beta tolo femme de chambre. O sala gani na katia chambre wana. Ozo mona docteur bi ba flamingo, donc faut expliquer ka ba internaute que femme de chambre eza musala lokola peintre, lokola maçon, lokola artiste, lokola journaliste, mais ezali batoyo ba sala kana ko bongisa ko tia bopeto na kati ya chambre soki ba yebalala ki kuna babimi ba drai ko finana bato wana bakoya bako bongisa mbeto uzomona na lingala makanza engenge bene etanda etikala po ebaike bako yingela wanga ilingala ote bako yingela bazala pe na lolenge na bopeto ya kolala na esika oyo babongisi na kimia okilingala. Ah, nitu ngai vraiment non. Laisse tomber. Sikoyo obi mama mosaki ngam kolana. Lelo nakangeli yango good. Atanga mona zo mikanga. Pozo mati so na ya nazo freiner po nazo mikanga. Te nakangi good. Voilà. Mosaki ngam kolana, te nakangeli yango good. Sikoyo sera na lobi boye. Amoni moninga basaka ni musala. Pas na autour là tout à l'heure. À la tu montre. À ce peu na montre on bi montre no kito quoi. Il y a bien na somba ki yango na commandé ki yango na internet. Ah, on commandé na internet, on commandé ki ndenge nini. A expliquer. Abi na commandé ki yango boy ba ko sengo numéro carte bleue na yo, o ko pesa numéro carte bleue après ba ko tindela yo colis. Le col la carte bleue za maboka mobile. Azongi nda koti. Abi sombali papa Jean pesa ngai ni numéro carte na commandé montre na internet. Papa Jean bi et bandi ndenge ni yo bando commander bloc en internet. Il habité moninga mo ateki montre kitoko na sepele na na commander. Papa Jean tabi na so na mingita apese ba numéro azuma 4 chiffres mo bona 4 apesité. Moi ça côté internet. Acha ezo simbate. Même na tonga zuni mosepse moninga bi internet ango nazo chezo simbate ba benginga ba lobi ke ba chef eza kokate. Moninga bi pesa na natala atala boy. Moi 4 chiffres akateza te mobile ya boko pesa ce qu'on est à malam. Non, wana penza ozomona ke mobile bandi ko buka lokuta parce que yeba ke soki ba koti na kati ya compte ba okuta so eloko te. Yango wana lokuta eza kandengo lobi. Lokuta eza mabe mingi na bolingo na kati ya bokomi déjà bomoko. La femme quittera ses parents hake ko s'attacher na mobile na ye po bazala mutu moko baza déjà 1 plus 1 na bolingo za 1. Tant mobile komi ko kosa déjà bongo hayeba ki makamnini oyo bakokuta na kati donc eza déjà escroquerie ekoti na kati ya bolingo donc eza malamu mingi te ya bongo soki mwasa découvrir yango ayebaki yango après mais ayebaki mobile aussi le sapona continue voilà nga na sisi na moni ke mobile akoti lokuta na kati ya couple na ye mais yo oto ba tout aller à investir c'est quoi le quoi investir face à la makamande non c'est pas dit que ce qui investir vous en avez plein droit nyonso tout mamelia lelo ko bota mwana mokotinde teke yo no loko na boti yo zala secrétaire de direction faut motema na ye moni reto sala ka banana Afrique o bota mwana na li mwana mafabeta bale limsi mwana za makasi na basket faut tika vocation na ye sala ko lingate po yo balingila ki yo te ozalelo parana yo talinga kiteke oya ko tsaka ba micro wa allo ba mama allo non ba parano so na zo yeba bien sentiment na ngamoko voilà baza ko yeba ke no za mutu moko za docteur ou bien pour façon na yo oza mutu moko na zo tela yo oza mutu falo traiter ka batu l'hôpital maman docteur te musala hôpital na kokate bon na changer yo façon na yo oza mutu moko sa na banque maman conseillère olingi bongo otala ka mbongo no tsaka na découverte moi pifo na tala ka misavie tout ce badon ni bino baloba tout ce qui a bantu nini kantu kubianza voilà ça se voit na verina voilà donc c'est ça donc voilà donc
ye mobali abandi lokuta donc bandi déjà kobuka lokuta na kati ya bolingo yango toke na suite nango toke na suite sikoyo moi si tango moni ndengo na azongi susu pa mobali abi papa ndenge ni pesinga ba chauffeur ona na biso na pesi ko kateze ya kokoka mobali moi c'est siko tala pa il bale bebaka moi c'est que ti e pa ya gouvernante na bango o e pa ya musala sala ka expliquer tala mobali nanga bo tala o bi maele ni gouvernante pesa ki gouvernante c'est qui gouvernante azali mama ou aza chef na bango ya ba femme de chambre na musala kuna voilà pour bato iki gouvernante ma okanza e comme ça ma gouverneur e comme ma mboka non gouvernante c'est une dame qui s'occupe ya ba femme de chambre nyonso ko bazana quatre hôtel pas les hommes pas bana mibali ba garçon de chambre benga ba valet valet c'est-à-dire moi mobali mais azotanda ba mbeto azobongisa pe ba chambre monta moto ba makamwana te ko mobimisa tete ko za sosola te omoni siko message ya to oyebi ki etango azongi aki ko expliquer na musala bi maile ba expliquer na musala ba pesi maile et pas ya gouvernante wana ba comprendre ka gouvernante ba pesi maile ni maile alobi na yeke soko zongi lobi na tongo kende na banque na yo mona banquier na yo lobani ki mobali na yo aliaka mbongo na yo mobali na yo omona keloko moko te osa nini ba changer numéro ya compte elle a fait ça siko tango akeye ya munene akutani na ngonini nini akoma kuna na compte eloko ezate na lobaki ezala mbongo ya bana ezala ya ye osala musala 0 centime bitumbe bimi mo sakangi biloko aseminzela akei oloba nini yo lobi a investir ozomo ska muta investir de niveau combien okolo bani na ndeko na mobali wana asali mambo boy ndeko mobali ndeto so na yo boy mo sakangi bisaka atikeli ye loko ayebiki fenea asala rate aya na centime na ndako te atikeli ndako akangi bisaka na bala na akepa ndeko ne musika na kolinga mingi atika ko benga fenea bengisa moi na poto te il a travaillé avant pour moi si wana yawa omoni pe poto mama Eliana toyebaka Congo bi Afrique na poto ba droit na bino na Congo wana vraiment tokende tozonga ye mwasi wana soka zotalanga musala ni yalingo sana Congo oyo aganye ba mbongo wana akene kotsaka na bank ingoza la penado soki koteka oui na mobali lobi koko yela mama Eliana naza ko ya te nisanga papa mama ataba ko loba nake da katu maloba na singi bolimbi sibatela ba idée wana na sika na réalisateur na biso a fait passer sur la publicité pour nga penza makambo ngolo bana na mune déjà zo bomanga déjà eko boma yote zela apo makambo mi mama na yo regretta ba bon conseil on a singa ki su akozwa conseil mais nenga keli omoni ka sengi conseil mais ça ça déjà mabe pourquoi vous looking à conseil na koma conseiller à Congo pourquoi parce que nazo pesa ba idée mais un bon juge ayokaka matoyi mibale mais au départ muta sali mabe mama gouvernante tango zoko pesa conseil na couple batu okende teke okende changer ba compte tika libala au moins libala des ekufi olobi yango bien akeko akei okende pona mbongo voilà yaona lobi pona mbongo yo ba bengisa yo ba futisa yo biye wana tena ba visa oyebi te musani aza ko sala ha na poto basi pe bazanga kite il y avait des femmes mutali bantillaise mutali ba chinoise le to komana ba bula ya nigérienne na marcade ba bongse pe prix donc atiki atalité c'est que yo qui n'a pas ba bula et voyez banate eza mais naza éducateur à masse faut yeba kama kamni ezoleka partout na kana bopito na kana ba centre na ba maison de retraite pa ba bula na kotika bango po ani baza bato mukili faut ko tala bango kofia yema nzema moko wa ngai na boya ndumba bana ndumba pe moto c'est ça donc ozomona eza kofia ferro ya na yebite na yokulango ya pa kofi pas kofi ça pas kofi faut la ndaka tsomo lingi oza motei mama faut yokaka makamana ka nzambe yokaka banzema mukili faut yoka nyoso parce que nous vivons dans un monde où esangisi biso ozomona toza wana na bandoki tozaka na bango na bato bien na banganga batu nyoso tout revenons à Nompoko donc je disais bandana na baki aboya nani abo ngai na boya ndumba banda boni ndumba pe moto soki ndenge nini soki donc tu vois moi ça me fait du bien parce que ko valoriser musala bato omoni parce que omoni position na lelo eza vie balba nini métier moko soki ya kale bandi lelo te eza musala oyo bato baza ko sala soki mutazo ke na ye kale zalaki babula oyo ya Congo omona pe bayezo bango na camion bakena asa nef na ba vétérinaire po batala so baza na maladie te kale zaki po maladie ngutu to tikala ka Ebola na sida kala biso beta to kola to mona ke no syphilis
gono c'est rare les gens qui parce que quand on sida on se bola non maladie peno akala auto kolinango les autres ko angosuté donc pour vous dire que maman gouvernante et le kasaki mabe alobi kende changer compte maman pas changer compte le bomi libala makama mbongo et bomi libala or que pour moi maman na ngo sa ndenge abengi mobile na ah papa na ke na banque tala na kuti eloko boye déranger eloko boye zate azo mériter d'explication tala nazaki na problème moko na ngaki na yebisa yote ka ndongo lo bien investi so kenga baka na bengi sa na poto so kamika ngam na bengi sa na poto na bengi sa na poto e koma kaningo na kata ndako po moni ki akangami na base na bengi sa na poto pa ebika investi saki ozomona donc yepe mutali bosota bengisi bato abengisi mwasi na poto il y a des mibali musuba bengisa basi na poto me balobate et les cas sous coulisses ozomona so mibali bani déjà ko na bengisa yo donc azo lukamo ba prétexte ya moni akeko kosati akoti na compte bancaire obi mama Eliane via poto eza un peu passé eza un peu eza passé eza passé soki mobali wana mitiki azo salate mona comme si vine na passé si il continue de travailler comme il faisait avant donc ato suka boyete matika iko sala atiki loboko moko hein loboko moko na peso prenons l'exemple lelo o équipe nationale Léopard zo beta match ba joueur no ba timi na bango batiki ka ki diaba yé moko ba bi ko kota ningi elingi faut tout le monde a participé no boko tikala ka gardiete donc via poteza passé faut ko sangisa ko yebaka mais eloko moko mama Eliane na monaka na biso communauté na biso nanu na yebi ya ba Ivoirien te na yebi ya ba Camerounaise te na yebi ya nini te ya biso nanu moi si so azo sala oya yembongo bo mona société ndako fo mobala futa nyonso fo mobali ya ye au monde en société azoti la likelemba na ba gouvernante na bango azo somba bilamba na ye à part makamune somba zo sasko mbonga mwasi ntrobi a complémentarité faut ko sangisa na habité bino base bo ganyaka plus na habité biso mbali to ganyaka moins mais ko sangisango so bo sangisango to takata 1000 ko likolo muta longola ya ye mona mbala longola ka 150 na likolo mwasa longola 4 ponini oya likolo eza ya ye nde ti bobanga kame to sangisaka to zana dialogue mbongo tala lelo mbongo BBC avenir abana lelo bakabwani so banzoko bazobunda bana ba mona pasi matiti c'est eza banani bana lelo éducation na bango e baby ponini mbongo mo peso ko tali bien les appels mingi te il est quand on va 10 000 te ba 20 000 te les allez quand bon on se montre à côté surprise donc te ya bango le kaki mo ba 10 na bisa kinga le gars va dire mobali donc ninga zakana mobali asala kasara ya ibaka na yete donc comité na suka il gars ba 10 ata ba le comme ba 100 000 bon on c'est mbongo mais faut que bongo sa mobile na yo aza plus cher que mbongo mobile on lelo akoko mosuna mbongo belé oui bien asali susu mbongo abengi susu mwasi mosusu ye mtakoma kolukena banganda ha papa bana ngai na koluka ye paramela kawa komaka ozomona na peso exemple à l'époque bato bazali soko tikali femme seule l'état azali ko futa bato mais ce que ba futo ka 3 ans ma bébé sur madame vient tu sais que ça na makasi faut que nous ça la biso de futo mingi on regretter pourquoi na bengana mobali lelo ba koma koluka mibali na banganda to bota na ye quand même ata papa na bana ngai metango bengana ki bosa na ki bobota te na mo va continuer mystère c'est tout na singa na réalisateur na biso à faire passer sur na publicité pour mo comme to so maman eza maman mabala ya mabala et puis ya vie oui ko yela yo beba makambo ninga za important na yeba te ah oui na yebite tu nini beto beba ke makambo eza très important mamoto sola po eza ko edika ka bato bana mabala te même bana oyo bazo kota na kati mabala monsieur Siatoul ka lobby to saki ozaki maître de cérémonie oui mariage oyo buteko leka oya nani ya papa JP Massampo voilà comment moi c'est na bosani maman Terry voilà au moni fait ndenge zaki libala ki to au moni ndenge ba dépenser ki to singa na réalisateur na biso a faire passer biso ka publicité muke batana ba dépense ba salaka avant ba kabwanaka ba réfléchir na moi muke ba réfléchir na moi muke ba zonga na ba rétroviseur c'est ba talaka nan après to zonga le suma solo na biso au côté la bango na kata bozindo s'il vous plaît na singa na réalisateur na biso lelo so ko faire passer biso publicité service traité de console la Providence. I feel that I am
come along. The space invaders, I will never gonna shoot you, I never gonna shoot you, come along. Where do I belong? Can you take me home? Take a look. I'm the alien from outer space. A seed in my face. Your solar system just ain't mine. And everywhere you people go, and I'm a station of destruction. It ain't my game. Completely insane. And so your game is over now. Space invader. Ok. Maman Mickey, s'il vous plaît. Applaudissez Maman Mickey qui s'approche. Applaudissez pour elle. Applaudissez, applaudissez, applaudissez Maman Mickey qui s'approche pour voir les mariés. Vous allez voir. Là, vous la voyez ici qui va sortir dans les parkings. Vous allez sortir le plat de Maman Mickey ce soir. Regardez comment elle est habillée. Voilà. Merci.
na kanisi bino surtout bo chota la publicité service traité de correction la Providence bon mon émission si à tous les mutaki maître de cérémonie ce que lingo ça mariage na longi Dieu ya mameli anit la Providence la patronne na mission si à tout le ko hésiter te contacter kanga na bungselo makamunyo surtout ndebo uchuma na mariage au tout à l'heure na possible no programme comme Kevin Mister si à tout la continue que nayebi ki bolinga ke mingi boza ko réclamer ke mama Amazon aleka suso ya ko loba mama Amazon abisinga na yebisa bino ke akoleka kala mingi te mikolo kaka po aya ko sola na bino parce que amoni ki bozo sepela mingi viki aza mama aza expérience ya vie ali ko partager expérience na bino ba oyo botala ka émission ya préparons-nous pour le mariage semaine kolanda wana pe na kanisa naza déjà mo pa mo bo sepela mingi Caleb Tukeba na yepe alobi ate mameli ya neto nga fona leka na préparons-nous pour le mariage pour naza makambo rosana bana poto naza pe na mama mususu pa lingi kaka biye fa leka kaka po aya ko solo po balobi ke mutu vine ko za ta musumbilinga mbilinga meta muso zuli bala vandi au mona penza ke a changer mama Rosa Kiangata yazaka danser za wenge lelo azali évangéliste abisanga te mameli nga fana leka na papa nous pour le mariage amen Omonia? Amen. Ça veut dire que mon sala auto salaka est très important. C'était monsieur papa nous pour le mariage bata sérieux tu bata la kango. Omonia? On comprend donc. Na comprendre. Yango wana sikoyo ndenge yo mobaka ke yango na promettre bino ke bo continuer toujours kota la émission tout le vendredi na sabino beaucoup na www.congomikili.com bo kota la émission ya préparons-nous pour le mariage et les kakatou le vendredi na Congo Mikili kaka ndenge bo mesana komona yango mais c'est tout. Ouais maman Eliane. Malobeza pa na yo pour tout à l'heure avant tout kota la publicité malobeza ki pa na yo na boto ke banazong selu yango siko. Donc nazayi kolobake komoni musala neti pona Congo tolingo respecter ba misala ya baninga te musala ya prostitution oto bengi bandumba ba mingando photo tango pe na en valeur ndenge nini bazala bato moko encadré po baza éparpillé eza manque à gagner pour na l'état congolais susu so comme musala mana paka juma ya ko bomba mais bongo sumu to se kinduma l'état zorambo si parce que baza au fin de mikila poto maman tout est encadré moi ba impona bango moi musala na bango faut que bango en sécurité c'est-à-dire bazala ne siko yo to ko mona bango taneti na Paris to yebi ke mutu no sabi ke na marcade so leki wana batandama vous comprenez ba yebi ke na Villette na Bois de Boulogne Bois de Vincennes vous mona bangana na bango parce que na Pigalle vous yo ka déjà ba son ke bato bazotala yo ezaka bato ya France tem to bota mambo ba Pigalle po bato États-Unis bato ba Canada bato est-ce que baby Pigalle no zolo ba soki ba ya ka pe ba vacances par exemple ndeko na France biso to ke na États-Unis ba Canada na saka ba spectacle one man show partout dans le monde entier soki ba yepe ba luka ba mona Pigalle wapi markadango sia tula lobaki effectivement ba komona pe ndenge batandama yonga nazo lutter na Congo na biso RDC makonza mboka bazo yoka ngai bandumba na biso babula ya Congo to encadrer bango to tia veni moko ndenge zalaka na la Champs-Élysées biso to zita yolo mobimba ti kianza bazalaka wana batandama je vais vous dire une chose à l'époque na Seraba Franco to zalaka na 2,800,000 ndumba donc babula lelo on a salé statistique to tika na 1,145,000 donc baza en voie de disparition babula mingi baza batu na yebisio baza ndeko na yo cousine na ye semeki na ye yo kati bula bakoma kango bamsu baza wana baza babula babota mateke ono ngana botami etid fête na ngai ezaki bullisme non passe à mokili destin camarade vie circonstance ko mema moto akoma bula ningi lelo circonstance zo mema bamtsusu bakoma ba pasteur les circonstances azaki muto kosambela te mais akomi po ememi akoma wana donc l'état na biso asa l'effort ba encadrer bango pa ibazali bazana lumière bato ba monaka bango oui ba risque ba monaka ba mama wana ebité na ba kozwaye ba ke ba bomie na zamba akende boye ba yibi godi na ye asasala ki moi des clients mbonga des clients kei akolesa bana ndenge nini musala muninga nanga te ba muto akitsaka musala muninga ngai etusaka ngai baza ba bulo na biso ya Congo photo zala na bango tala tonga to perdre mikolele kiawa banduma na biso nyosa Congo Kinshasa bakimaki baki ko sala ngona Congo Brazza tuzaki na carence
Chinois bazobenga mais votre pays a plus de boulot, on en a marre, on veut retourner ngabi non, faut résister, il faut venir bientôt. Na comment faut se justifier aka ba minere ba France, on n'a rien vu là-bas ngabi non kene na kwa boye to tsaka na paka juma. Donc c'est pas du tout bien. Donc bakonzi batala peka na bango. Bazotala musique, bazotala théâtre, bazotala makamunos, mais batala kana bango ligue ya basoation na bango bayeba pour ça bazo diminuer bazo sila tsoko mona premier pays na monde tukozanga babula et vous allez passer on n'aura plus de touristes baya kotala biso baya tozana bokapi tozana banini bato baya kotala te parce que bango basa bayamba bato à partir aéroport image mboka donc na sengi l'état a la bango a veni moko ezala côté nini ateli bango minda comme ça client nyo sazo bima bazo mona yeke client oyo ake na femme intel ba noter soka zwili kambo bien bongse god bien chenette babi ke jomoka yaki wana chemise bleu imtalika ki donc tout ça fait à l'encadrer comme ça ba ozala to vanda bien côté nyo so bozo bongse bozo senga ba côté na bino ba métier na bino ba bongse la biso boy e bongo bango nani akokipe bango bazaka bango te ya aussi des na tourisme na bula moko en tout cas bande ko basi bolimisa na ko benga mutu bula te ye mutazolo ba onde ngwa est-ce que ça na mutu ma futu bula moko te lobi na te kendo lobela biso ndino zutna na omika pona loba makamba babula est-ce que na bengse ka mamba babula non maman na bengse passe o mibali bazo monisa basi ko liambonga bana ko liambonga basi bazotika na ndako sans rien faire alinga makamno sotu kaka moi ça sala jusqu'au côté mamba mais c'est ça chemin wana tozolobelawa yango ezo produire babula lelo bakabwani olobiango pona mbongo bakabwani libala moi ce sera longo libala ake atikali yemoko pona kozwa mobali mususu après ekomaka moi difficulté moi passé yango neza chemin moko parmi ba chemin oza ba rare chemin ekoko mema pe mama na kibula alors kuna pe pa bakeli bazo senga encadrement ezaka te soka za na libala bo encadrer ye soka za femme seule bo encadrer et soka komi bula qui va l'encadrer. Donc à se livrer yemoko ba passe à butu ba sase ba yiba yeba kotani na zamba donc tout ça ba makama mike do ba risque du métier mususu a futite comment ser na yo o futite o bimi pe bo inventar na futite ngana za yanki o laxi carte mais non eza bisute eza kombite yo laxa carte. Donc faut l'état a stoppé makamboana bandeko na biso ba sala musana bango en paix bazana kimia baye ba peke baza respecter na lobi na yo na mpuku avana na Congo aza mpuku congolais ana identité na bula ya Congo aza bula congolaise joueur à Congo aza joueur a kobeta pona Congo ozoma to sala ka biso nyonso Congo za ya mutute Congo za ya biso nyonso kozonga mokongo te mo Congo fezala ga kozonga mboka na bisoti makamo Congo mkwala mteleli saranga ana lelo lela te tele na mokongo te pardon en tout cas de gros bisous à Tarex Kazadi donc azolo bela makamo Congo na boyi makamo Congo lele makamo Congo te lelika makamo sus de gros bisous à la belle jolie moi dit moi c'est moi qui toko boy ya pembe aleki yo ba longue jambe aleki te yo mutako leka yo fa kufa yani nitu la patronne elle va do you oya neli kazaka soka tali ya mais non ngai penza ba genre ona monela ka mameliane donc azala mama ministre ya basi no sa pembe moi sa pembe oka Benedict pembe lokola bene obali yo moko en tout cas des gros bisous à Natacha Lotanga Arlette Nikuna o Mr. Siatul o moni ya ye Mr. Siatul ya solo to solo a makamande to solo tout à l'heure na kanisi mama na o apesa kinga yi problème ne na sa comprendre mais ne to solo kamo ezala mukuse mais to ko développer en prochainement parce que toi n'attend mingité mais ça dans mon conclusion le kamo mama wana o lobi ni pona mama papa mobali yipsa na mobali wana o a traité cette femme de la sorte ti moi si akende makamo na ne sotinde to solo o ko ba na nini avant to clôturer monsieur pona za sonel kamo mukele ngai to solo ngana ko ba na mama boye OK moi mbango mama likamonyo so babongisaka et c'est vrai que mama Eliane aza moi si lokola yo haozwa mingi par na yo ngaza mobali na kozwa para mobali na ote po ya sali na ko kosona ngote za vraiment mabe mais OK moi mbango so boza na problème boluka ka ko bongisa na zo ko inviter ba couple no sa Congo bazongela dialogue lelo koma
mobali oyo ale oyebi te o mwasi ale oyebi te kosolola na kati ya couple ça permet courant ezonga bien ozomona komona kaka te yo mama toza na bolamu okosala mabe mosusu sans que yo mona ngo mabe tosalaka baninga moto bamonelaka biso yango yo moko jamais okoyebaki nasali mabe boye. Donc prochainement na libala oyo soko ozonga nsima ekozala bien tala rétroviseur mpo otiki bana okotala mpona mobali na yo te parce que c'est un gars akosi yo déjà azwi mbongo no na compte mais mbongo esala bolingo te bapapa na bamama na biso babota biso bazalaki vraiment na rien parce que bauta bavillage baki bato baki na mbongo te bayebaki mpe mikili. Donc babotaki biso ebele mpona kovanda yo kanti bamama bavandaki na mabala wana mpona nini ezalaki kaka souci ya bana soki natali bana nabokola bana bakola mais biso lelo toaso na susa bana te mwa likamuke nakenda nga yo kanti yo moka fojo surtout baterme tokoma nango fojo vrai chéri bamama siko bayaki bavrai nani bafo nani bapere na biso. Donc tolongola balangage tozongela ndenge bamama na biso bakoma lelo oyo oyebi ke ndenge ozwi décision wana ya kokende mbangu ngai touché ngai mais mobali no penza asalaki mabe soki obengisi mwasi na poto ezata koma mowumbo ozwa ba carte bleue na ye okomisa ye boye ata ilamba ye mutu fa asombela mwasi binaza na besoin soutien ye mutu fa somba mona za besoin boye oui c'est bien bozo gérer mon gérer na ndenga mabe si sinon surtout basala bon asali mabe mais prochainement so libala wana ozonga te libala wa kozwa sima pona na kufite azo vivre kaka nzamba ko pese chance azu mobali mususu libalo kozwa sima soko lobi banda suko kende ningo kendaki oyoki gouvernance okay na couple troisième personne azagate si y a un problème bo vanda osaki mabe na ozongela mususu te kozwa sombongo na compte bana te boy na boy bana o pe toliaka mbongo na bango un jour bakolaka para mingi baranda compte mona lobisake suta alongwe pari yake vane aux États-Unis alongwe aux États-Unis yake vanda boy. Donc bana na tango bakolaka qu'est-ce qui se passe après atangaki na mwana mondele mbonga mwana wana zo sala ngo permis asombi voiture bakute na ye après 21 ans bakomi na 21 ans. Oh toi t'as toujours rien. Je te jure moi je m'abandonne je m'accaisse je te jure je conduis. Moi je conduis pas. Pourquoi j'ai pas fait mon permis pour ma parent nanga baliaki mbongo nanga basalaki. Donc faut que expliquer moi na moke nous utilisons vos argents parce que nous avons des parents aussi au ba contraire pour na biso to edaka bango moi na soka kola bango zana en na yote le bana musuna ba parents batala na raté on va casse-toi je te jure. Moi mon père je l'aime pas. À chaque fois, ma mère elle plaît toujours. On a tindi mbongo et papa parana yo et bazonyo kama maman tinde comme ça na lingala na baba sango. Et na keko tinda bangu et puis nous on n'a rien à manger et je te jure j'ai pas de basket. À te jure à tout le temps. Nous bana so bazo tonga ba parents oyoki na mawa. Donc faut expliquer à moi na poto ali faut yebisaka ye. Oyo azanani oyo tala ba tonton mususu oya na 3h du matin na sako sa masanga o mati oh di ozala pale bana ba okene classe akitisa bimisi ba perforte na yewana bon abandi ko mela abandi ko maïbte bana ba okene classe ti 4h yepe papa ouais musique ba fongoli éducation bana no bazomona ba yebite soko lobolo bana yo no toza mboka moko tokola quartier moko toza boye mais yatiki bana ye balali. Pourquoi il déranger bana yo? Donc Congolais fa fongola miso même ti na ba foyer na biso toyeba na ba toujours troisième personne sur côté libala et koufi. Mon libala maman mutabomiango gouvernante. Apesi tolimo ko ngana sepelité. O fongola compte na yo boya libala siko pa yazali. Boyebi pe poto tongo o tikali bongo. Bakobalo pe noki te oyo abimina yo oyatiki oyo abimina yo oyatiki so bakomi 5 komi de misapi so bakomi boye komi maboko so bakomi na makolo elbado yo kota makolo et komi nzoto. Donc tout ça fait qu'ils ont compté. Donc moi s'il faut préserver nzoto na yo ezala tango mobale mususu mabale sila raté babe on va mariage récomposé okoya na bana yo voilà yo pour na bana na la fois passée à famille récomposée voilà donc maman zana na chance na ye mbara si masoke ko elio tala rétroviseur po otiki bana banyo ko mabongo eza malamu mingi te. Merci conseiller na opesa tozongela dialogue ezonga totika makaba fitilité makamso mike elongwa na couple hein motonga batu ça sert à rien so bovandi bosolini makambo ya bino chérie to ça nini qu'est-ce qu'on peut faire dans l'avenir ils attaquent hey bango to babengana bango na ndako masolozo mon importance ozo pesa l'importance de son bali no bango na te
bakangeta yiba yiba sachet na musala na bango supe bazalo kuta mona bakenda kotonga baninga pa basi na bango yekutu sana keko yekuta linga kangayo mwa mobali lokuta pa yasala kana baninga basi mwasi asala kana ete me mwasi ebi makamunyo le kana musala pona ye mobali musala fa beta masolo neso na lokuta ba mibali ndenge na obalinga encore ya bon balinga musala te alinga ka mwasi ke musala ye ebo kentika ba classe na tongo na 16h ke kozwa bana ta mwasi ozonga 18h masolo ebandi baninga no mibali ko bisa bango ninga masolo to boite mikolo batika ba charge kana basi kaka mikuma nyeso ka basi ba mima masolo mibali musozo mona wana tozaka mingi na ba problème ba problème mingi tozana ngo yebite ba misala to salaka eza ba bâtiment ba misala mo makasi okoza pe arrêt maladie mukongo ya mobali sozo mema biloko makasi eza lokwa misala bilimo bo salaka te mobala kozo mo pause mibali bele ba sali trop batela pe nzoto akoko pema mais na temps wana ya kopema na mi-temps so match zo beta na football mona 15 minutes à mi-temps moi so mona profiter a commis surtout bino basi so moni mbala za sona rien aux autres ça pena poudre na liboso na ye azo ba tozo kendo ça fait mal moi ça tsaka poudre liboso na yo téléphone leli now ya azo ya pa nani allez azo yo sombali na bimia omoni kiswana pesa yimbo mamona tongo matangi ba ina pokwa wana mbala ki mettre mais au senti pena que no OK wapi alobite ozotikila ngana na pesa mwasi mwana litanga moko na tongo litanga zimadu pour ça la raté donc na komi mbala moko nourrice mais oui c'est musala na komi nourrice mais kende musala mbongo na bengsila yo mto pesa ngam mbongo on kaka mo esi la raté koko sila te jamais yo ka donc jamais non jamais ne passera ya mobale sila raté et sila ka jamais bino basa to na mbongo olinga moi informe mbali pour pesa moi libenga pimbo donc mobali aza motoyo soka sali déjà bengisi yo respecté soka batika ki on Afrique wana batiki yo pena na Afrique tilelo ngo koma ndenge nini mais oye awa okoma monela mobali okomi ko traiter yo donc ki momo quoi mobali na nini incapable bozana ba momo fenea bengisa mutu fenea ibengisi jamais mutu un fenea na code ya ko bengisa un fenea jamais ibengisi jamais un mutu mais fenea bengisi femme na faut que féliciter c'est un fenea courageux mais ça permis à lembi bien joué accident donc faut comprendre OK le kambute ba comprendre ka oza mon le basiko ko le ba pona moni émission na biso e komi na suka le basuka na osenga na ba couple nyonso bazongla ka dialogue nazo senga parce que na remarqué que bato azo sola susu mingi te mazo préférer yo comme camarade na ye to mona mobali na yo to mona ki mwasi na yo atango na mutema non tuna mwasi to mobali likamnini nazo mona yo boye likamnini nazo mona yo boye lelo oyo tozo mona be monsieur beleti na ba net faiblesse sexuelle tout ça ezo sala ke basi ba bimalibanda e ba sala boye ozo mona ça fait que bozo solo la te eza période misala na zoloba misala bato mi ba komoko selongo bato tanga wisi ya nzombo tanga wisi mbisa mai tanga wisi ko donc tout ça wana ozo kotsa biloko na nzoto sanko yeba lelo oyo nazo pesa conseil ba mibale mingi pona la sa performance ba komina makambo tellement ebele tout ça tout wana eko memayo ezwayo na bo pikiliki na yo o nzamba sala yo o koma na époque moko boye ozo koma penza donc komi sosute vous comprenez parce qu'il y a des enfants qui nous regardent donc tout tika tout ça tout secret nango ezaka ka kolala mingi ko lia malamu et puis ko tsaka ba souci na motema te ko si ça makamnyo sa mokilité parce que ba souci le kitro oza yomoko olingo si ça ba problème à famille na yo na pays olingo si ça ba problème ya camarade na yo olingo si ça okokate Jésus kutu na bato bafandaki na ye batongi e bongo yo soki batongi yo e ko sala nini donc ko tia makamna na mutute mais faut yebaka l'homme prudent voit le mal de loin mabeko yaka na entourage na yo bato bako boma yo ba proche na yo bato bako tonga yo ba proche mozala surprise te soko yoki moninga tongi yo moninga sali yo boy bana yo opupuli makoloke wana ozala na société mais si tu mets ça dans ton cœur oko umela te faut battre la motema o battre pe mutu na yo e ko sali so na tribunal un jour dans le Congo moi le kamuke bafundi na parquet bosoko na bongo ko samba te ozana mbongo ko futa fokate qui va samber à ta place abona Sali Tander
Et voilà, nakanisi bato surtout bandeko surtout bo defsa ki biso mato ina bino na miso pona otala émission oyo papa pour le mariage nakanisi moto ayoki makambo oyo invité nanga lelo obolinga mingi misasi ya tula lobi ngape na kobakisa kana moni misasi ya tula zu par mingi ya mobali po aza mobali nga nakanisi na par mingi ya mwasi ponga naza pe mwasi ba papa to boité babi une femme soumise to boité basi mingi so total bibaka na soumission yango zo mona tsoko monti mwasi akomi na niveau ba non carte bleue to partager ngona papa mbongo bana ekendaka na compte ya papa oyo boy c'est parce que mwasi alingi po mwasi tango alingaka abosa naka nyonso bon mobali ko so alingi na ba camarade ko kima mobali ko so alingi laisse tomber akokima akomutonga na ba camarade ni pa mwasi yango oyebi adoyo alibaki na boya yo donc mobali so alingi faible biso bana babi faible le bana mama ayo katinga ba oloba te soki nga na kati o kataki maloba kana sitango yepa katinga maloba bomoni yango nena banda ko loba na mino ke en tout cas vraiment ba mibali pe ba papa so moni mwasi oyo apesi déjà asali déjà volonté wana pas on est pas obligé té mais asali volonté pour albike libala eza bon moko ache carte bleue ezala oye ba code carte bleue na ye cheke ta muso apesa ko simba mbongo ya bana ezoleka na compte na yo ba papa botika konyokola ba mama ko zo komona mbongo ya bana bino wana bozi ezala mbongo mwasi kendela ka musala yo wana ozi botiko sala bopo yango nde bebisaka mabala mutu na mutu azaka na ba gisement na ye mutu nyoso to azaka te ndenge yo ko kanisela to zaka makanisi moko te mutu muso azaka na kanda ya makasi na se ya kanda sali ka mabe mutu muso kanda ne ya ka malembe non na moi te problème il ka ke moi si mingi basi bazaka te ke azu carte bleue à mobali ou bien chèque à mobali asakani nango mibali ka basakana kana oya basi non Meliane basi pe bazali ayiba carte bleue à mobali ayibi code non te message c'est tout mingi mibali ka bazaka batanga ya fosini na Courneuve oh non muyibe wapi abi mobali yaka na kwiti ko fuye ba poche mobali abongisaka kaka carte bleue sa zwa code alors benda kango butu mobala lali yake benda mbongo butu mayebi te ke relever yaka mais est-ce que oyebike basi basoma mabala mingi yebi yango asoma mabala ah oui moi c'est pas flatter mobali au moins komi moi 50 € yango wana apesi mobali carte bleue dans maboko mobali mbongo bana yobike basi basa mpona regarder ba bolingo na bango yo batika na balesa le wana est-ce que yebi yango eza ko somba te ezali ndenge ba yokana ça ne veut pas dire que mobali kolaka bonyo te mobali erazaka nango apesa ndemo sa pesa te basi ba pesa kolika na poto mibali pe mbazali ba pesa basi mystère si atul basi ba pesa kolika ko moi naza na carburant te ba chele carburant au moins moi c'est yebike mobali nangalinga komela whisky tant mobali rozong asasuma bouteille ya whisky ayebi mbongo wana eza mbongo bana wana yimto obota bango yomoko okopesa ngakanda nous quand on cherche les enfants poto sala bana obi effort zaka mulongo na olne subwa bozozela nalingi mwana mwasi nalingi mwana mobali oyena ye opesi mama mukumba bana wana bipa bakuta basa bana biso foto lela bango na oya biso na yebi yo kotela ba mibali ngana kotela basi na mo pona leto sukisa kaswana ah oui po kotika mibali ngai malgré na makamu mingi toza na mwa toro moke mwana moto rebele te po mobali oyo ozolia bongo OK monsieur Satul na moni lelo yo ozokota kambelinga na kota la basi na moni émission lelo to sukisa po erotan kande ko matoko mo bakamba Kongo alors nangi to kota mamba Kongo te mais nangi to promettre batonga na yo que prochaine émission to consoler sur le testament olobinin. On va parler parce que le moni testament est commis les kamamo na Congo. Et comme division et comme penako diviser bato so muta kufi oro bato basangana bazo kabona pona surtout so muta zakina moins pif ça sert à rien so kwatiki moins ndako moins voiture moins cuir bato nyoso balinga ba welela moins ndako donc on promettre bato que émission on a to sala bango sur le testament ore sangsa bato et comme kabola bato après mort ça sert à rien to sala sur testament tant to zabo moy poto yibiki tant na kufa bato bakobunda on pasolango auto sala photo pasolango po bato babundate on se na testament ko pasola po babundate d'accord je profite à cette occasion bato balanda biso parce que batine bambote na bango obi ke one man show toujours nazabongo les 6 na Aken bana no Salman o baninga ko seka parce que ko seka ça fait partie ya santé boya to seka to longa ba souci ya mboka to zapa ya Jacques-Claude Ntingi so Okendelman kuna no Okendelman kuna ya fin autour du monde ya fin autour du monde le bana en tout cas 15 minutes au lukai
amona na te mikolo aumeli trop bana kenda alma na oyate soki aki ata ko téléphoner pour bazoluke makasi ya fino tour du monde. Voilà na website bana tu ya Liège, ya Arène, ya Cologne, ya Moshung là-bas na kozala bongo pa Jean-Claude Ntingi le 6 na Maxi Bondoé boya ibele to seka to fungo la place wana et puis le 4 janvier naza bongo na Angola epai wapi na ko sepisa bano so Angola manono moyeye bato yebi au black na kati Angola bozela Mr Siatola azali koya nenge tolobaka ye moko Tony Ilo Kabongo na kati Angola na pesi bambote sans oublier maman Monique dona Monique apesi ko bambote adi moi so bozaka na wana bobala na mama to bala na te to mesana ko mesana za ko bala na te maman Monique to mesana bali moi c'est ni 15 ni tout capitaine. Voilà oyoki ye moko capitaine. Donc ma Monique dona Monique et puis Alex Mfomoti hymne national na via na wana tozozonga lisusu donc na pesi mambota trop aimé mbongonuna na kati Luanda nazali koya merci comment un temps Bona skona kiangole portugais ngami kolona zo forcer mo muke comment un temps fast favor. OK lokwa yo mtoki kuna kwa ngala kuna te moyena forcer ngo zatenga forcer kana mnogomo boya mnogoni wana ya ba juf meka mona mnoga ba joli moadi loba mona ya chiluba te donc Dieu vous bénisse Nzamba kombola bino God bless you nzamba nu benesha ne nu bana betu bon nzamba nu benesha. Bon, ngapena chiloba watanga no mibika bagaba tatu muri bana ba muntu e bana ba mamu dinanga jetu eu PDG wa mamu lekela nazo debrier